likambo oyo babengi divorce ezalaka malamu te bato mibakanisaka divorce ezali kaka bokabwani boswani bofingani bokei te du fait ke bondimi kovanda ensemble bobalani soki ekomi ke oyo avanda esika boye oyo avanda esika boye ekomaka deja divorce to okomi otiki mwasi yo okei nanu mikili ya mpoto okobengisa ye divorce momentané ezalaka malamu te tala likambo ekomi ndeko mobali oyo likolo ya safu ebomisi ye safu ebomisi ye euti wapi nsafu to safu nsafu ebomisi mwana mobali oyo qu'est-ce qui s'est passé likolo ya difficulté et puis kozanga kobota ba se séparaki momentanément na mwasi na ye mwasi azongaki epai na bango ye akendaki koluka vie abunda po a récupérer mwasi na ye nzoka un jour bakutana na mwasi gentillesse akosakana te apesi ye safu o bandaki kolia mwasi ale safu moko ye mpe ale safu moko na sima mikolo akei koluka mwasi na ye atikaki wana mama bokilo asimbi ye abalusi ye na sima ndako amona nini tombo ya mwasi na ye mwasi akutanaki na ye azalaki ya kokufa akufaki ndenge nini safu aliaki ememeli ye makambo te na vie bino bato bozalaka olingo voyager tikala longana kende mwasi alanda ngai to ba séparation momentanée zongana lupa na bino tokotala makambo asima tala makambo ekomeli mwana mobali o likolo ya ntafu na séparation yango liso tokobetela yo lelo Tout est publié dernièrement awa bilamba oyo bakadia mpemba bali kosala ko utiliser lango ba jeune fille ba jeune ba yaya basi ya mikolo o salaka attention na bilamba oyo lataka est-ce que barake elamba olataka soki elamba oyo zali na catégorie ya bato bakadia mpemba soki okufine elamba wana nde okokene nango elamba wana nde obaloza nango toute ta vie est-ce que ebi yango ngamu na robi yango te papa Simo Kimbangu kianga nde ateyaki yango totikala kaka na makambu ya bakimbangiste naloba nini ekamwisi yo to ekamwisi bato tozali accomplissement ebandi kaka kosalama ndenge Vulusi Kimbangu alobaki yango yaya tokende bongo na province ya Congo central précisément na Kinzamvwete epai wapi un pasteur ya église de réveil munene renommé na Kinzamvwete pasteur atiki église na ye azwi bandimi na ye bakei kokoma bongo bakimbangiste kitoko to erekoki ye moko alobi yango landa ye solo biso bato oyo tozali bana tozali kolinga kokota na kati bino boza na kati ndenge bozolinga kobima libanda kimbangiste oye kimbangiste oye vraiment biso bato ya libanda tokoli kokota na kati nazali pasteur église du réveil Église natambaka kombo nango Ensemble de Jésus-Christ. Nazali moko oyo tata Simon Kimbangu apesi likabo mpona kolakisa bana mpe bandimi balanda nzela na ye. Yango mosala oyo nga nasalaka. Nayebisi bino boye bamama batata Église Kimbangiste ngai de 6 avril na lingomba nanga Ensemble de Jésus-Christ tokomi bakimbangiste. Ndeko mwasi alokoti bebe na fulu na Kinshasa epesi pasi ya kosakana te balokoti bebe na fulu kasi heureusement ndeko Patrice Lumumba ya orphelinat la ki wana récupérer ndeko bebe oyo arina besoin ya lisungi na bino bato bozwa mwa solo bino mbongo okabela kaka bato ba musicien bato ke babwaka bino tala mbongo oyo ko sunga bato tala ndeko Patrice na orphelinat na ye ali ko sunga bato ba ile sika boye bebe balokoti na fulu bino bato bobwaka bana ndenge nini pasi mwana oyo to bandaye kobima na papa vers ba 18h tomoni mwana oyo babokaki na fulu nde tozwaki mwana oyo tokendaki na ye na la police azalaki pe na fièvre nde na la police batindaki biso tokende hôpital nde tokendaki na ye wana hôpital batraite bayebisi biso papa moko aza pembeni aza na orphelinat nde toyaki na ye tokendaki na ye aza na fièvre batraitaki mais minute oyo ça fait couler beaucoup d'encre jour pour jour. Tu vois qu'il y a plus de 1 mois déjà. Banda, patron, top initiateur, top coordinateur et artiste en danger. Chaque Congo a tikabiso. Kasi, et bembe à chaque Congo, tomatanga à chaque Congo. Beaucoup ici à nos commerce, banda na famille, na ba musicien, bobadi koteka, to comme ici à nos commerce, na mission à bateau. Bon. Tout qui est normal, viens ma sous mon père, lié toi lié.
Yango yo pour quand même papa ça. Bon, Elombe. Zela la tanglo combo. Papa Massoum. Hein? Papa Elombe. Bodo kuta bimaki na hier parce que a oumé qui trouve qui d'état. Ngai na famille. Le gouverneur nous a remis une enveloppe. De combien? 100 000. 10 000. Au niveau de la famille, ça. Non. La famille n'a reconnaissance de Bango. Mais la police, on a même pas beaucoup de matin, ça bon à matin à te rejoindre. Émission qui n'a pas. On doit aller à la première partie, ne t'en fais pas. Alors dis-moi, est-ce que ça va nous fêter anniversaire? Anniversaire? Makango nangai. Oh, bon, on est koba. Oh, makango nangai fêter anniversaire. Comment hein? Sandra Pumba. Donc avant que nous bande on est ba yoga yolo bina TV makango nanga. Makango go? Jako mobanga ate. Oh. Yependa ça va lire bambo matanga. Papa, ils ont dit l'argent travaillé. Ce n'est pas l'argent escroqué. Donc Sandra, likango na yo. Likango. Makango nanga go? Le makango la xéné. Chérie, c'est qui comment? Bokondi Mboka après ça qui $50 000. $50 000 voilà et quitter pour la bourse la bourse qui à chaque Congo et comme les mots touristiques bokanga photo na réfugié à chaque Congo ngai mwana à chaque Congo ngai boye pesi passe ya kosakala te batu bali kota mwana kombo ya marai mutayaki la coopération na azoki 50 000 pa na ye nzoka 50 000 elimwe marai akati $15 000 à kosi famille à chaque Congo que ngana kozwa 10 commission na ngai 5 okene pa ba musicien ameri bango yango epesi pasi ya kosakala te tolakisaki bino ndenge papa mokonzi ekolo apesaki contribution na ye epai ya bamusicien mpo na organisation ya bobsek ya chaka Congo. Enveloppe ebimaki mbongo pe deja basimbaki bazwaki yango bake kotia na banke wo bainformation tozwaki ezalaki ke esengelaki famille biologique bakutana na famille artistique baye bakosala programme mpo na bokundi ya chaka Congo. Bongo ekweyaki bongo na maboko ya marai yende achaki mbongo ngo na kati ya banke. Bongo evandi na banque nzokande ezalaki fenta mafuba. Quelques jours après abengi famille nana masolo solola bayokani bakutana na 11h moko bayoka susu telefone sonné 11h te to chango 16h kokutana bakutani bayokani ke masolo ezali confidentiel, pas de caméra, pas de mutu ezala kaka marai na famille. Kokoma bakomi lisolo nzokande ezalaki kotourner tout autour ya négociation ya 50 000. Mama Rose ebisi non ezala possible bambongo ndenge bimarabwe il faut se justifier na membre moko ya famille pour ezala bien ezala teke bapesa ki obe yozui et comme ke balukelo makambu basali boye yobika makambo ndele kaka président Marin Ndimi akei namba famille pe avec la Congo te ba bango vraiment te ngana yo ba kai na na ko ba ke erwana vecha ko ngale sa so ga ile kina za kana ba Congo mais ole ka moi so ole ka mobali to tu mona te voilà ndiko ngo pe to ebiete mais le quoi to ebi mona abota mala miso na biso ti baza ba bandal wana ti ba ke bangiringiri ti le ba osuksa ba ke banjili ti le ba osuksa awana na lokola mana kasavubu donc moi et ça collier le toyebi na kombo ya Margot ça comme déjà maman quoi parce que elle a déjà ses enfants propres à lui propre à elle pardon et ça dit que j'aime pareil à bengi moi tala moi le bino mongwana président pesi mongwana teza mukie déjà attention moi na ouais on est comme on makambu selon ndenge nini ya omona wana selon mutuna ye kwa kiembongo wana ya mukie tokoyeba vérité wana kaka awa na émission ya lelo.
mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjo. Mbote na bino bandeko balandi ya Radio Loco Télévision bisika nyos to bozwami. Merci la confiance peu fidélité bo pesa kana programme oyo Radio Loco le masolo et pa wapi to kutalaka pona ko beta masolo ya makambo zali koleka bongo na communauté na biso africaine en général. Mingi ya biso batu ya mangala soko ebinga malamu mingi kasi soko ebinga ite yeba ke babenga kagai fiston pelende tata ya Sedek. Merci na Michael Josh, sponsor officiel de la chaîne Oyo Tosengi na yo okota na site ya Michael Josh. Otala ba rivage ezali kuna bloko ya kitoko ya malili ezali pe ya samba nyonso tozali bongo na Michael Josh. S'occuper ozali na compagnie ya sécurité to olingi osala compagnie ya sécurité ya boye la mbangu so bloko na Chine te. Na Michael Josh bilamba ya ba sécurité ezali ya moins cher kuna livraison à domicile botinda bando tuna bandeko oyo basala commande na Michael Josh bilamba ya sécurité ba koyesa bino commerce ke qualité nyonso to kitoko. Imagine siko sécurité na yo Abmalongo la soldat to policier américain. Kitoko, est-ce que comme visiter site ya Michael Josh okomona ba montre ya kitoko, ba bilamba ya kitoko, ba chemise, ba polo nyonso tu wana Michael Josh. Comment ça l'appelle bandeko anti-poison ezali benga biso to tcha na contact na bandeko anti-poison mama moko li kabuto sala na France et pesinga mutu ko so ya ko sakanate ndeko moko abota mwana na ye. Avant abotama na France akokisa 40 ans akenana nu Afrique te awuti okendeka Afrique mikolo oyo bateli poison yaya akufi mama ona azana kolela to kobeta pe lisolo wana mama yemoko azana paralysie siko mwana na ya bota lisu na ye wana akoma ta Congo te akoma na mboka te akokisi 40 ans déjà un grand homme une grande femme. Mais à commune à Kinshasa na Congo batelier poison akufi mama oyo akozala ndenge ni yaya tozali koloba tongo midi pokwa mbuma lidesu oyo danti poison ezali kosunga batu o toloba kite tolobi bolinga te likabe koma na famille pour benga papa fiston a connecter bande anti poison air ya ngoyo benga biso zala connecter bande anti poison est-ce que komi c'est que bien voilà. Mbote na yo dide jenga bokulaka ekofo autorité morale ba mongo nyonso tout le monde entier comprendre ngana bakse la charge ya jobu yaya balabala toujours okomi c'est que bien kendaka ndengo wana ya mama Meta Mukendi la femme à la Range Rover comprendre mikolo ama amer et kendaka ndengo wana voilà. Yaya ya mboto beta di solo oya nsafu eboyi mutu tika to développer moi 2-3 biloko to moni bongo na sommaire. Yaya to te koloba awa salaka attention mingi parce que soki okufi na accident to la liozio mbala kaka bilamba okolata ne ekozala bilamba ya référence na yo partout au kende kasi soki otaki bilamba kitoko te ola teki bilamba kitoko te bino bolingaka lata sexy salabwe bilamba presque bolumbu presque nu yango kotambola nango na monde okuna yaya yebaka yango elambo zali kolata salaka tout kolata bilamba kitoko sola tie mabe ekobebisela yo makambo ebele ngam na lobi yango te papa Simo Kimbango kiangani nde alobaki yango na prédication moko songolo est-ce que komi voilà je crois bomonaki yango déjà kuna na sommaire na biso. Yaya toke de bongo na province ya Congo central précisément na Kinzamvote et pa wapi pasteur Mobimba yena église na yeba tiki makambo église de réveil ba koti bongo na église kimbangiste ba komi ba kimbangiste yemo kalobi akutana na papa Simo Kimbangu ya 1922 to ya mikolo boye yemo ko expliquer ba yebise no ye il faut ça la bongo serviteur mais la quatre église kimbangiste yaya ndeko boya pela ko zoka bongo abonza bonheur entreprise akene okuma sumutu yemo ko expliquer yango pona nini landa Ibangiste oye Ibangiste oye merci mingi bandeko na ngai vraiment napesi merci mingi na tata Simo Kimbangu kiangani yende mutu aponi mpona ya na mokolo ya lelo awa
bandeko na ngai programme oyo ezalaki deja kala po te nakoma na kati na esika oyo me nzela epesamaki te nzela ezalaki nano ya kokangama me kasi namoni tata Simon Kimbangu azali nzambe ya solo pamba te afongoli nzela po te nga nakoma na kati na esika oyo yango bandeko na ngai bapapa bamama bana ya papa Simon Kimbangu Kiangani solo biso bato oyo tozali bana tozali kolinga kokota na kati bino boza na kati ndenge bozolinga kobima libanda kimangisi oye kimangisi oye vraiment biso bato ya libanda tokoli kokota na kati nazali pasteur église réveil église natambaka kombo nango ensemble de Jésus Christ nazali moko oyo tata Simon Kimbangu apesi likabo mpona kolakisa bana mpe bandimi balanda nzela na ye yango mosala oyo nga nasalaka nayebisi bino boye bamama batata eglize Kimbangiste ngai de 6 avril na lingomba na nga ensemble de Jésus Christ tokomi bakimbangiste Kimbangiste oye! Usepeli Tata Simon Kimbangu apesi biso mibeko bolingo mpe bandeko bino bozali koyeba tata Simon Kimbangu Simon Kimbangu Kiangani boyebi ye wana azali nzambe oyo asali biso batu Kimbangiste oye! Ya lobi bandini ya solo bazali banda. Yo mutozi plasi solo batei biso awa. Oza mondini ya solo to kozala mutu ya libanda. Yo moko eza na kati ya motema na yo. Biso ngonga ekoki bana ya papa oyo alobi te toza libanda tokomi deja kokota na kati. Pamba te papa alingi asala misala na ye misala na ye elingi kobanda tata Simon Kimbangu Kiangani azali nzambe bandeko na ngai nazalaki na baninga na nga bapaster basusu bazalaka na Kinshasa lelo tokabwani nga na bango balobi ye akomi na konti ya bato akomi kosalela tata Simon Kimbangu tobimi na ndeko paster na balabala tozali kokende kotala paster l'église KDC ndeko ayebisinga alobi paster omoni esika tozokende yoko oloba te likabo oyo ozi Simon Kimbangu moto apesi yango ilifo oloba kaka nkolo Yesu moto apesi yango nalobi papa paster nga nakoki kokosa te ilifo naloba kaka bosolo mosala oyo moto apesi nango ezali kaka tata Simon Kimbangu depuis azonga Kinshasa tokabwani na ye abengaka lisusu ngai te mpono na kombo ya tata Simon Kimbangu tadi nga nakoki kowanga na nzambe na ngai te pamba te ye azali nzambe oyo akeli biso vraimen mpona bosukisi na ngai naye koyebisa bino po bandeko tokangama na tata Simon Kimbangu Kiangani yo Kimbangiste koluka lisusu nzambe te nzambe aza kaka moko Simon Kimbangu Kiangani ndenge bozali komona ngai na koti awa papa paster Moïse bakomona bapaster mosusu bakolanda bakoya awa mpe tokoteya bandeko oyo babuki nzela balanda nzela ya tata Simon Kimbangu polo bible eza kaka na Simon Kimbangu merci nasukisi bongo nakomona tata mwana tata molimo
chaque Congo ezalaki lokola kake na matoi na biso ya bato ebele surtout nga e bouleversa ki ba osakate na lala ki te butu wala talaka ka vie chaque mutu na ngai akufika ka boye akomaki presque convalescent déjà mais pesa ki butu ko so ya ko sakalate ndeko akufi. Ça fait pratiquement un mois, tu vois, un mois et demi. Basali ko kunda ete pona nini. Est-ce que mbongo zaki ya ko kunda chaque Congo tondenge nini? Batu ba comme si matanga ya chaque Congo commerce. Bokondi mboka pesa ki bongo $50,000 pour na ba obsèque ya chaque Congo. Est-ce que $50,000 pour na ba obsèque et ko quitter? Cercueil ezali combien? Libulu ezali combien? Boko ko sala yango te. Qu'est-ce qui ne va pas? Et comme tout le monde a moi là quel ministère boy moi là va dire que vous savez mabé Margot faites attention à maloba oh vous avez oui c'est vrai les lots chaque Congo accueilli a kufi a tikibiso kasi bino botikali na bomoi yebaka maloba oh vous avez koloba na batu mususu po lelo matanga esili lobby ekozala ma kambu mususu kasi voilà ezali préoccupation na biso te préoccupation na biso zali boyi pona nini mbongo ba pesa ki $50,000 ya kokunda chaque Congo ezali komona na te to yebike marai nde ayaki na beka ngoni coopération to nini ya kozwa $50,000 wane pa ya mokonzi ya mboka balobi marai akimi na mbongo ya solo après vérification te komona ki akimi na mbongo te azoki mbongo wana apesa ki na famille $50,000 kasi problème ezalaki nini marai ye alongola ki nanu pourcentage na ila pourcentage ya mbongo matanga pourcentage. Est-ce que chaque Congo a un bon mot? Abandonné pour un pourcentage, on ne sait pas. Marai pourcentage, il fallait qu'il y ait $10,000. $10,000 na $5,000 ya ba musicien. Kasi marai a $15,000 et mon anité na habité. On dirait à Singapour les Liverpool moi na mayele oyo alors qui peut proche à chaque Congo ayeb makambo les gars a expliqué qu'est-ce qui s'est passé dans makambo oyo ya liwa ya chaque Congo. Les Liverpool mbote na yo. Mbote ya trop fisto pelende. Je rappelle que les Liverpool a été comme ça la débo qui toko gematria oye ningisa kia osakate featuring la coste. Kasi to bengi awa na radio ko télévision Liverpool to mona kio na marai bozali ko lia fufu pe bola se bo fufu na pondo nini mais comme on a bino bimi na biso ya batu ke bino en fait yote me groupe ya batu ba lembongo ya matanga ya chaque Congo bino bo komisi matanga ya chaque Congo tonto ya chaque Congo commerce chaque Congo a purifié d'ailleurs est-ce que yesi kazali azali ko sepela a ko représenter peut-être parce que mbongo ofo ko kundaye et komi ya ko lia kana na baba ya ko sakala ngo yebisa biso makamango zai ndenge nini marai akimi na mbongo ndenge nini. Merci téléspectateurs tout naba tout voilà na biso l'instant on a radio Lokole TV en tout cas ils ont trop mboka na biso vraiment comportement ba congolais faut changer ba congolais faut comme na digne esprit ça veut dire l'esprit clair l'esprit propre pour ne pas salir les uns les autres voilà donc mbongo il y a présidence oyo notre chef de l'État Fatou Béton je le salue aussi avec beaucoup de respect Papa Marai a salaki démarche naïe étant qu'artiste et musicien la relation naïe vieux Marai a mon chef de l'État à l'obino a plaidé non notre artiste Tcharakongo a Koufi mais biso artiste c'est aussi la place oyo tokoyi kolela été toujours batene ntorobana talaka makambo oyo le cordon Tcharakongo le cerveau montaire oya salaka bon président a trouvé ça bien alors bon nayokaki nayebi étant que le chef de l'État est la personne la plus informée de tous abinayokaki déjà nayebi que Tcharakongo est parti bon contribution là ils ont que le président Pessi non contribution à y étant qu'un homme étant qu'un citoyen congolais n'a pas a contribué na o apesa ki 50,000 puis vieux Marai Kendaki 50,000 francs nini 50,000 nini
50 000 dollars. Voilà. Donc 50 000 dollars. Le président contribué. Et Marai a créé à Zouango auprès du ministère des Finances et on lui a dit Maman Rose et non et ça la possible il faut se justifier na membre moko ya famille pour ça la bien et ça a été que pesa ki obe yozui et comme que ba lukelo makambu o ba sali boye yobika makambo ndele kaka président Marai Ndimi akei namba famille pe avec la Congo te ba bango vraiment te ngana yo ba kai na na ko ba ke erwana avec la Congo de ça so ga ile kina za kana ba Congo mais ole ka moi so ole ka mobali to tuba monate voilà ndeko ngo pe to ebiete Marai lobi to ebi ndeko wana te mais le quoi to ebi mwana o abotama la miso biso ti baza ba bandal wana ti ba ke bangiringiri ti le ba osuksa ba ke banjili ti le ba osuksa awana na lokola mana kasavubu donc moi et ça collier le toyebi na kombo ya Margot ça comme déjà maman quoi parce que elle a déjà ses enfants propre à lui propre à elle pardon et ça dit que j'aime Marai ya bengi moi tala moi le bino mon wana président pesi mon wana teza mukie oh déjà attention moi là ouais on est comme ma makambo selon ndenge nini ya omona wana selon mutuna ye quoi kiembongo wana ya mukie oh je Marai se mais ngakula ndenge ko kanisa mbongo ko zalem sous 20 000 dollars mais tu as toujours surprise mais tokena nukasi na ministère to récupérer no mbongo wana bon ce moisa au sala benoni programme ya c'est quoi donc au rédigeango na papier pour ça la bien et puis kuna ba mona mona ko sala programme wana ya obsèque ya enterrement 211 000 dollars oh 211 000 ba joua memi ba ki wana maman Rose c'est bon mais non aibisi moi na reproché moi la non au sala pour ba enterrer mutu tchaka Congo il faut 211 000 mais la petite mais tu as mangé quoi ou tu étais dormi où 211 000 non ça se fait pas bon c'est que on a reçu l'ordre de la présidence on nous a dit de débloquer tel argent c'est 50 000 yango voilà Marai a signé la fille aussi a signé voilà c'est fini bah 50 000 Marai habite au Kabolambon boité toro ke na maman boité diminuer na no ba dépense na oti enterrement auto le la chaka auto kundaye elongo na ba artiste ezala de oh te ba artiste ba ozala de oh mon ami ba artiste ba ozala de directement d'ailleurs ça va pardon bien Marai a jumbonga pesi abizwa mbongo ya ngoyo kinde nango o tenga na sima mbongo ya te j'ai mon posima ndebe Marai a jula voilà à côté na banque moi na zongi non bon mon image elle bossa sala ki wana to yem daluka makelele makelo te koma ba komo na biso bima zaye alobi ke ote mbongo wana Marai a juste 50 000 te Marai a juste mbongo belé mais so posa tenga ndeti mbongo moko boye eza lango inutile moi ba te venda lobaki donc Marai a zo confondre bébé Chanda na bébé Chaka voilà ba propos on les a vraiment bien dit ba tout ba yoki ba journaliste ba mo loba alors le gars yazali a commis orpheline papa kei Congo linga bongo et ko makambo yebite le commis ko loba blo pa pamba moi ba ngoli ya mwana mbongo Marai na Marai mona tout va pe ezaki bien pour naie et ayaki sur place nanda kuna bango pas vecha ko ngalai il a dénoncé que non mbongo na zone normal 50 000 yango bozo filmer nga ezaki 50 000 dollars oh ya solo baké ba mbongo ebele ba monta to bien monté na 50 000 dollars chef de l'état pesingai to le lango tchaka Congo et le na ba artiste musicien parce que Marai était parti auprès du chef de l'état de demander l'argent au bakoy ko là na ba artiste mais
bakobosa na jamais famille et bakozala jamais contre famille. Bon, les Kamouté, c'est voilà si go ezawa puis répartition za ndenge nini? Moi la soeur ngot bapesa moi na déjà. Moi na soeur ngot déjà. Bon, Marai a vu 15 000, alors il y a 15 000 $, à cause si moi na Margot que 10 000 commission na ngai 5 000 ba musicien mais ba musicien ba melibino aux yeux en moté. Ça bon moté? Mais si quoi ngam na zaki présent. Moi la bimis makambo nyoso ke Marai a vu 15. Yo ko zaki présent, to mona ki to mona wa ozoli apela Marai. Voilà bo sili ambo Marai mo kaboli yo posi. Fiston, on a grâce à la liste, c'est pas question bien sûr. Les Liverpool, Aza, artiste mon nez en boca. Moni, quand on se va qui bonnet au lia, d'amage au tonnerre au lia, on est avec ma camousus, tout notre studio, vieille à l'ingara pétine Liverpool, à l'ingara venu Marai et tout, ah, Liverpool part à la maison. Tu as une action Nandaku, Nande comme ce soit Yuana. Ah, tu coûtes à ce de vendre la biche de Marai en Okende. Ah, ben non. Madame Goutana Bible, ah, papa Liverpool. La PCP Mbote. Madame Linda Bino. Papa Liverpool. Liverpool, tu confirmes que Makambo il y a 15 000 $, Marai a joué qui est dans le Kouta. Mais moi, je suis bon, tu as joué à Tébouani, tu fais le bâtiment. Comme tu dis, Makambo est maïwab. On va dire que Marai a joué 15 000, moi j'ai joué 35 000. Pour la série, la caméra a dit le collé, l'antenne est là, ça c'est belé. Marai a joué 15 000. 15 000, après c'est 35 000. Mais moi, je fais le bâtiment. Et ça le Kouta? Moi, je fais le bagaille, j'ai combien, moi, la radio trottoir, la radio. Moi, j'ai 35 000. Ah, mais faire le bâtiment, il y a des choses qui sont bonnes, qui sont bonnes, mais moi, comme Margot, c'est comme si comportement, ils avaient moins dépassé, mais c'est pas le comportement, qu'est-ce qui ne va pas? Ah, mais na kata Congo de ça, tout va comme insolente, ou insolent, tout va comme impoli, tout va comme bon, qu'on vive dans Mboka, clair parce que je suis chrétien, et je n'ai grandi avec Jésus-Christ. Dans notre propre famille, famille Munduku, papa est chrétien, Joseph Munduku, maman Dorothée Mafuta est chrétienne, il nous a montré toujours la vie de Jésus. Et puis, nous sommes serviteurs de Dieu. Donc, je ne peux pas marcher le mot entre vous. Nous killons l'autre mot vivre l'autre et commis la désolation. Donc, la douleur profonde de mon commis. Donc, voilà, donc, moi, on ne peut moi à chaque Congo Margot, il y a un moment où on a créé des autres de matin à papa là-bas. Ah, mais c'est lui qui était la première de créer des autres de Mambo. Ok. Ben voilà. Dans tout ça, pour la ligne, ma condition à côté. Mais il faut que Nani y ait mon homme d'abagi, assis ma camunionso. Il y a sa famille, n'a soi-disant, le gars veut faire un artiste à danser, on va former. C'est parce que ma qui était, tout va le laver chaque. L'artiste va pousser la tête, base la tête, bango basa la occasion tout. C'est pour cela qu'on a laissé. Tout le monde a place des artistes, bah podium, tout le monde va photo à chaque Congo, va photo, non, c'est marrant. Mais tout le monde a podium, on va tirer le gars Fachine, à chaque Congo, et puis la place des artistes, bah papillon, bah photo à chaque Congo, non, c'est marrant. En tout cas, fils de Péléngan a évité. Oh. Bah tu es bibi. Non, moi, je peux podium, ce qui peut dire que moi, festival chaque Congo, consomme, là, c'est marrant. Ah, ben, je t'ai évité. Lettre, c'est lettre qui est officielle, la RTNC, même yo fiston le collège, on t'avait dit que le programme est bimi et ça. Comme on a informé, on a des grands journalistes, c'est pour cela. Mais on ne peut pas savoir l'info. Moi, je ne connais pas. Et d'abord, hier, j'étais au studio, dans le studio, honorable Jiko Béa. Donc, voilà. Donc, nous avons un studio pour l'assist de boulot pour tout le mixage. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Liverpool, hein, pour l'éclaircissement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alléluia. Voilà. Autre chose à présent. Les équipes Kuna, par le côté bébé na Fulu, na Kinshasa, bébé par le côté na Kinshasa, pour na nini batu. Bah mon la passe ya kobo tate.
ndenge ezalaka koma mwana 9 mois bozwa mwana bobwaka kaka boye na fulu mutu so le côté heureusement ONG ya ndeko na biso Patrice ezalaki wana mwana balokotaki ezalaki maladi bakendaki na hôpital basoigner mais sika boye mwana wana aza na difficulté esika ya kutu eloko kolia ezate mwa bilamba bilokemike prome ezopesa makasi landana no mama oyo alokotaki mwana expliquer ezalaki ndenge nini plutôt zonga soki tango kozala tozwa ndeko na biso Patrice kolo ONG et puis wana to kobetela bino lisolo suivez un peu ça mwana oyo tobandaki kobima na papa vers ba 18h tomoni mwana oyo babokaki na fulu nde tozwaki mwana oyo tokendaki na ye na la police azalaki mpe na fièvre nde na la police batindaki biso tokende hôpital nde tokendaki na ye wana hôpital batraite ye bayebisi biso papa moko aza pembeni aza na orphelinat nde toyaki na ye tokendaki na ye aza na fièvre batraitaki me na miniti oyo toza na kati hôpital eza mpe na orphelinat tozozela soki akomi bien après ale tomemi na orphelinat. Ok, papa fils ndeka na esa bino mwana ye mto azaki na papa na bango ba otemboka musika banda koleka kote na mwana onde babokaki na fulu donc maman e bante papa mbona ye bante donc bazwaki bayaki na la police ezwaki ye lokwa azaki malade ba mba na hôpital à partir hôpital nde bayaki ko benga ngake mwana moka bébé aza kuna babwaki na kende ko assisté na hôpital bon tant de comment hôpital to yaki na orphelinat bapesaki bakisi dit que complication esalamaki nde tozongi ne lisusu na hôpital dans la minute oyo aza na maboko na biso na kati ya orphelinat mwana oyo aza na soutenance te aza na posa pompes aza na posa miliki santé eza bien pété il faut appeler traitement alors yango tosali vidéo oyo mpona kopesa ba détail aza mwana ayeba esika uti esika kona minute oyo aza na maboko ya orphelinat ya biso esave awa toza na kati hôpital eza ba formalité rempli so tosilisi nde tokoyena na hôpital aza déjà kotalibwa kozala une affaire ba 8 mois mais malheureusement basoins ezalaki bien te kutu depuis lundi na buto moni moi ça va ceux qui pèsent ya hôtela malnutrition bon je sais que avec la prise en charge ya malunga oyo tokozwaye aokomaka bien merci beaucoup que Dieu vous bénisse. Voilà bandeko bolotukola na mama oyo alokoti mwana ndenge expliquer mais ndenge na radio loko télévision tolingaka macho kwa macho préva la pluie tika tozwa onzela ya singa yebo ka expliquer biso alokoti mwana wana ndenge nini et puis azalaki ndenge bakutaki wapi mama mbote na yo. Ah papa fils na mona keso babiloko olia azate libanda. Ok, ndeko Patrice ozali coordonnateur ya ONG na yo comment ONG za susu nini? Esave orphelinat. Orphelinat comment na nini? Esave Esave orphelinat en abréviation. Ezali encadrement des services sociaux assistance de vie. Pas de soucis de quoi. Bête la solution à bébé automobile bébé qui toque le côté boy. Et comment ça s'est passé? Bon, moi na oyo biso za kotona menkao ezaki na moi simoko ala bamboka 4 vers 18h autaki ko bando bima papa na ya soda. Tant ba comme quelque part na fulu ba oki mungongo mwana zolela. Ba ki batala boy ba moni bébé bo moni wana kati na kata vidéo azolela basimba yebo azaki na fièvre makasi. Lokwa papa na zaki soda simwane moeto la na ndako ezate. Toko mane na sia cha munene kuna na présenter ba onke to lokoti mwana po les informations ko la na ndako. Ndaki na sia wana tant ba komi wana lokwa zaki maladi ba intervenir ye na hôpital pour avoir soin. Tant va pour intervenir hier bah mais que Hollande en tout cas bah ça va quatre bah sur maman compte tenu que la police elle n'a pas tout à pemben de bah pour interpeller et pas moi soit non to le roté moi na papa il faut pas que tike na orphelin yango wana ba obenga oké ko soyer yango moni bah qui ne bah otiki awa azaki malade jusqu'à za sous traitement fulu bébé la fulu ba finika ke bilamba to na kata carton comment ça se passe. Donc, bah fini kaki babilamba donc c'est-à-dire à boire kaka depuis dimanche
Parce que papa moi ça m'a pour mon lundi na 18h juste na full pe là ça m'a attaqué ba moto pe souvent il est kawana et en plus c'est avec na mai donc attaqué vraiment de façon qui a kufa na to moto ke tout est kufa na attaqué tantôt on se ba qui on a leli ba ke ba fongole lamba nde ba ke batala ba moni mwana na kati mwana ngoza ki na fièvre makasi vraiment donc aboka ki pour kufa mbala manko malheureusement zamba mawa asali ngolo de façon que moi ça na ba yoka kolela na pour ba ko intervenir pour na est déjà un boulamatari mo banquette et salami ba si ba trouver maman moi non to maman ça introuvable jusque là jusque là. Bon voilà les Kambouté ben il y a moi na orphelinat na yo pour yo ceux qui parlent maman bala au sol les cas d'intervention déjà boni d'abord santé en déco oyo akufa gimi swala et puis maloba ino sana ngolo ndeko bazola ndabiso peut s'appeler numéro no bala moko. Ok, ndeko akufa gimi su jawal jusque là solution kana ezwanike aza juste na biso ka awa on a okolo bakata bandeko bolanda biso musalo to sala ya musala moko ya passe na ibike batebele bazwa ba déception ya ba misala oyo besko ba koma tellement ils appellent à bateau bossa yango na lolenge pe ya bonsambe parce que c'est on a biso ezali biso somme ko su ko to kota la poto kota lola ils a sacrifice ça ya bo mamutu teza ko se ko sala oyo nzamba osenga biso to sala en tout cas ba sama musala nzambe zawa eza makasi musala nzambe makasi neti mwana azama malade na hôpital fait to so bakisi miliki na epé aomela miliki donc quand je retire je mets à malamte et puis pour un déco Joël to solak no phtalmologue mon coste prévu to qui na ekuna basa la examen ba yeba soki akomona jusque là pe nan to opportunité organe hôpital te to so bunda déjà pe que koto mai passe baba pesa numéro là yo oh eza plus 243 82 OK 37 oui plus 243 82 37 32 37 32 37 32 991 donc pour la combien de Patrice Lumumba ozana orphelinat oyo bayeli mwana o ba lokota ki pia sungaka bato boye to tona ndeko aka Joël oyo mise kufa to bete pe le solo awa yo muto zo mo solo benga ndeko Patrice Lumumba na numéro oyo plus 243 82 37 32 991 voilà likama bakse yali en tout cas nzambe kaka pambola ba o nyos ba fongola mitema pona koyamba likabo oyo. Merci beaucoup, Ndeko Patrice. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur, il y a orphelinat, na men kao, bandeko o asom mosolo bako sungayo. Merci beaucoup, hein. Merci, c'est à vous de me remercier. Voilà. Autre chose à présent. Tokobete la li solo oyo ya ntsafu na bi de ko ntsafu c'était obligé nous étions obligés à cause de crescement tout le monde to umeli avant de mettre le solo ezaki normal masambo ya chaque Congo peut pesi biso mutu ko soit awa chaque Congo mada kufi moi désordre il paraît moi na zo créer ba désordre zo créer ba na teo marai il fait 50 000 azu 15 000 bon Liverpool lepe ye wala oti ko préciser bo ki bakambo ya chaque Congo ndenge ezali. C'est tout, nous étions aussi obligés à expliquer bino situation au balogoti moi là donc bino ba besoin mo solo mo muke attention mo solo témoin un peu de volonté batu ya muté ya malam bazalaka benga bongo ndeko na biso na numéro à pesi wana plus 243 82 37 32 991 pour la bosunga ba orphelin wana ndeko akopambola soki pe moya ko benga ngoalité solo la biso na radio le colo soki to jouer ngo awa to ko transférer bandeko kuna. Merci beaucoup. Yaya séparation et ça la kamala mumengite voilà c'est ka boeli solo et bandi séparation to divorce yaya divorce ya kabandenge belé ya ba divorce partiel na ba divorce définitif divorce za dal bo kabwani ndeko msomo la ba yokanite na mwasi na ye ba swani ba kabwani en queue de cheval musupe ba yokanite ba kabwani à la miabe noto kabwana mais oya ke pala ye ake osamba kamna pour esimbité mais suppose la kamona na cadre de vie normale difficulté à vie ezali papa ke ko luka atiki mama na kisasa ton Afrique ya ke na Afrique du Sud ake ton poto to wa pa ke ko luka ezapeka ka divorce mais partiel absolu parce que ba tout so ba ke na ko luka ça la fait moi 10 ans pour moi ça a été jour ba ko kutana mariage ezongi
mariage partiel ezalaka moi bien, pardon, divorce partiel to ko permettre mais absolument ezalaka malamu te mais nyoso to wana divorce séparation. Tala le kambe kombeli ndeko autres obetela osika boye di solo. Ndeko mobali oyo asisaki classe na ye étudiant à Bali normal car des arale ko sala musala na ye bien ingénieur quelque part. Aluki mwasi na ye oyo akutela kine amona ke mwasi oyo aleki baso sa kitoko oyo azwaki wana babala ni ba baso na fête ba meli masanga bref babandi ko futela na ndaku na bango ane ya diboso mwana zoyati ane ya mibale bazobota te ane ya misatu bazobota te boyebi na famille na biso africaine ndenge zalaka soki mwasi ya Bali bafuti mbongo ebele surtout ba exigence ezalaki ebele na famille ya mwasi sika mwasi aura bota bandi ko bota te ezalaka mwa nungu oyo kama abokile fwa loba na ndako oyo basane pasukaka te utu boye na beso bakokolo epesaka mwa mbilinga boyebi ya coutume africaine ndenge ezalaka ba pays africain ndenge ezalaka coutume ezalaka mwa ndenge moko tobenga yango kindokisme to nini ekosala ke no pona bango bakanti lokola me bakanzaka ndenge wana mwana wa bango sala mbongo mwasi ne mtaoli ya mbongo wana famille na bango mwana pe azate do bango bazo perdre alors yoka maele ya bondoki ça vient ya ndoka za zoba na ebité tala maele ya bondoki ils ont préféré par des moyens gris basi di samusala ya mwana bango na on ne sait pas quel moyen basalaki mwana bango musala na ye esili batu ebele musala esila brisque na musala peut-être famille de basali pour la jalousie on ne sait pas bref musala ya mwana mbali oyo esili tango esili bafani moi 1 mois 2 mois 3 mois ali ko futa manda ko 6 mois et comme na difficulté anda kutina difficulté ya kolia jeune homme atali bo abino difficulté bo ezali malamu te MC moi sinaye mama na lingaka yo mingi to bano souffrir na niveau boye malamu te tala mo beauté bandi ko sila pour moi ce qui mbongo ezali santé diminaka beauté à la raté est-ce que moi ezali yo ozonga na nupana bino pa boss na bino ngala kende ko bunda soki na ju position comme ça on rentre encore ensemble moi si naye azaki na téléphone naye mobile pe téléphone naye moi si amona c'est normal ezali non parce que eloko ko sa susu ezalité to que ne fa na pa bokilo na mobile ya moi mobile na pe ba parana bango poche malonga pe ezali de foutre la kabate belé ye moko takende pa na bango te mobali pas ju moi si na quelque biloko ya ndaku akeye kotika ye et pas na bango pa ma bokilo donc en fait na ndaku moi ça songi pa na bango ba fanda kana bandeli ka ndé zalaka bandeli ndenge zalaka mobali akei azoki na kotala moi si so azumo quelque chose à pesi il y a eu un temps ba ko proposer mobali musala quelque part alors et si ka mobali azoki musala et senga kike avant la kuna a pousse la pembeni ya musala pona ba transport difficulté na ma difficulté ce qui est normal a bengi pe moi sana ye non maman de yale a mikolo en tout cas so monanité na ko bano vanda pembeni ya musala pona na le renforcer ma kasi pona biso tozongela vie ce qui était normal et ko sala ke mobala tiki moi si pe kotoyo avandi espoir que mobile na ngai azoluka akwa kozwa ngai ils a déjà divorce moko partiel ba swana quitté et là la cadre ya difficulté ça que bango bakabwa ndenga mobile pa kei kozwa musala avant ndakakuna auparavant bale ko benga et ko sala ke à partir de musala mobile ba mité bango quelque part de soit que c'est que na ki wana téléphone na ebungaki tellement téléphone ebunga na ba traumatisme wana abungi sa pe numéro ya mwasi na ye moi si peu koto nzoka ndeka tikala ki moi difficulté ça là qui est à teka téléphone à tikala sans téléphone donc jour mususu mobile a donc contacter moi si na ye pour le numéro de téléphone à moto a meka contacter moi si numéro de téléphone et les kakaté a ça là qui prend le numéro à moto musuté mobile a qui donc il a traîné ça là qui moi temps et ça là qui maintenant moi temps et les qui a eu moi temps et les qui comme on la loi divorce parce que moi si na yo on a contact na été ou éviter au kobenga nani pour ça ba numéro musuté mais Dieu merci ayeba ki esika moi si avant naka mobile tant accueilli par moi position kosoka ngande ça va abisiko na zonga pour na yeba ndenge nini na ko sala na récupérer moi si na ngai bon tellement umelaki mobile avait perdu espoir tala balobaka non batika ka moi si te sur Afrique to na Kinshasa na mboka ya Yaoundé to na Libreville to wapi batika ka moi si te okene musika moi si pe jeune fille
Pour lui, peut-être moi, c'est ça, il avait assumé ça. Azonga na yepe na ville, mais Azona nous tenter au Kende Kota la moi si pour nous saler, va nous permettre. Jour, nous sommes un horoscope na ville. Jour, nous sommes un horoscope na ville, à autant la ville, à côté de la moi sinaï. Oh! Abenge na kombo ma chérie comment tu yo kenda pono ngala zali o zakara ndemo zali ba solo lia ko sakala tena mosta ba sala ta ba 30-40 minutes ko solo moi si na ye très gentil moi si wa qui très dabi moi si na mona moi c'est gentillesse dengo na te gentillesse ba solo li ba solo moi si koyo moi si abane ko lia ntsafu balinga safu mingi e ba safu ba teka ka ba si ba tokisa déjà ça na tige moi ça ba ko lia safu taille ma sola qui trop très ko de safu mobali pas linga ka safu moi c'est avec mba linga safu oh safu très limbalé kasi pesa ka mobali pia ka safu moko moi c'est du safu moko azipe safu susu mobali le ba le safu moi ça biso yo ça téléphone ti sikoyo na benga on était téléphone na ngana ngazali awa en tout cas na crise wana na tekaka téléphone comme ça comment sans téléphone je savais que tu allais me contacter console on appelle mega ko benga yo elekate mobali pa bino ngapa téléphone avec souté quoi ki na mitibo ba solo li kitoko sikoyo mobali tunier bon pesa nga numéro sikoyo ya sika pona benga yo na luka moyen ndenge nini tokozonga passer sikoyo na moni makamane ko kende moi bien moi ça dobi na ta téléphone te mais na vanda aka pa na biso kaka se otike kinga pa na biso yaka nyoso to anytime okomona ngai pa na biso kutu na bimakate na bimika par hasard loka mikemike mama ndenga mais na sana nga wala ça va promettre yaka anytime parce que c'est pas ma kipe mobali pas ki moi c'est pas ki tout le monde bali azako kipe na musala 2 semaines après 2 semaines mobali j'ai bon si quoi que n'écouta là moi sinaye mobali pas ki quand nezalaka na moi sachet console mobali taketa la moi sinaye moi sinaye to bani moi sinaye akala to moi sinaye bon puisque ils étaient encore mariés bah c'est séparé dans noté moi sinaye tango akei pe akota lupango wana tango akoti bon et bisoki matange c'est le cas makambo c'est si là donc moment normal ils avaient compris peut-être mbala ça kenda voyage comme ça pour y situation sur tout ce kayo kozonga tanga yo bayambie pe beau frère bon ni gentil beau frère tout koye basi ba sache ki na ngo ba mikia fufu ba bon comment tu vas côté plan ndak ba ni bo sora ba leke moi si na yeba ya ba sola on a entre là très bien ba ça c'est pas 15 minutes pour na peut-être moi ça l'a occupé après ko sokula et console moi bloka mikem ki a bima amoni ki ba bima te moi dis-moi 15 minutes oh siko wapi moi si na ngai oh tanga tu wapi moi si na ngai abenge na kombo oh famille mitanimite oh moi si na yo oh na ndenge ni a tuni ba musu wapi moi si na ngata kombo la ya bino mais oh Aujourd'hui, si vous mais qu'est-ce qui ne va pas? Alors, la famille essayait, il a expliqué, après on va les rapports, mais indirectement, c'est comme s'ils ne comprenaient pas. Alors, Maman Bokilo a simbié la liboko. A Baloya, vous avez bien, et ça n'a pas tout souba. N'a pas de banga, ma cambouté, tout ça, on a coutume. Maman Bokilo a simbi, mobile, wana, jeune, wana. Abimina ndaku akena baluki na simandaku tanga baluki na simandaku alakisi ye tombo abinotala mwasi na yo tokunda ye awa oh donc tile no ba kusuba kunda ba tokala lupango na bango to bete masolo pe ndengo wana bakunda mwasi na lupango na ko bima ko fanda na tombo to beta ngono eza na site na biso oh abi oh nini abi no mwasi na yo asa kufa déjà moi kala tokunda ye awa biso kanza utu oyeba na yebelo ko bote mwasi na nga kufa na utu ça fait 2 semaines passées na ville to leku tu safuna et to solo li ba 40 45 to solo abi oh ye ate wa za ki yete muto bokuta za ki yete wa peut fantôme ye asa kufa tokunda ye awa oh c'est vrai et pesi moi na mbali au traumatisme et pesi mutu ko soit mbala moko abimi à côté de nda kutemba moko akei tanga ki wana doki esali bien te tanga zongi et pas na ye akei pe si pas ba parents na ye ba ndeko ba neveu ba nièce ba kosoka des la katala boye boye betre bango li solo banda jo betre bango li solo wana
akoma soki alali ere moko azomona mwasi na ye wana alali pembeni na ye ere moko so ake sokola la douche azomona mwasi na ye azosali anika ye donc partout ya osala azomona mwasi na ye wana epesaki mbilinga e kosalaki traumatisme eleki makasi mutu kosue eleki mutu pasi ya osakana te bafamille ekointervenir bazwi ye bake na ye pa ya bamarabu kaka ndezalaka bamarabu te sango mikolo basolo sango comme belé la chaîne na biso sango asambela bino ndenge ezali awa esprit ya mwasi wana mutu elanda ye consort voilà avant ça sango atuni ye est-ce que bo se séparaki na mwasi na yo na ndenge ya mabe to na ndenge ya bien habité to se séparaki na ndenge ya mabe te ezalaki situation pesaki ke toka bona partiellement oui mais ngala ki na près la zone sa mwasi tanga bo d'ailleurs jour au to na ville wana to sola ki toko sango ali ko sambela bref préfet non ça va moi si on est zali wana asi akufa alors ainsi qu'azali célibataire alors présenté tellement linga ki yo trop bazo proposer au bale musaba na monde wana ko ya tala mabuto mona na mukilo pena tala mabuto mona na mukilo o bala mbala musoku na lingite yango azo préférer kaka droit abino divorce akité aya ko joyeux boke na monde wana bokende ko vivre mais il faut beaucoup prier ça faut ya pesa ki wana ezali connexion déjà yaya yo liaka pa banani oza muto okuta na mutu nzela muninga olia mwa lipa okati lipa oli muninga wa mela masanga ozwi masanga omeli muninga wa mela shimbok oyi shimbok omeli pe kisaka bana baliaka epa ya batu là d'ailleurs c'est très mauvais makamese ya obeba de libanda kuna tout est gâté à l'extérieur et ça souvi à kalati est-ce que comme to solika pembe c'est là nga ba j'aime quoi c'est là nga ba j'aime alors il faudra continuer à prier. Malade. Bref, 2 mois après Kaka, rencontre wana, okutana mwasi na ye, ndekombali oyo aye kokufa. Tango akufi siko. Toloba nini? Mwasi a réussir mission na ye, ya kolongola mbali na monde oyo akende na monde okuna po bakende ko bana kuna kamunuko. Question mark. Pona nini? Eloko ne bomi bilialia. Bon, tu peux condamner mwasi na ye. Bon, la ebiti ya mu tata kozaki ba pire beaucoup na kala oyi prochain na été mbang ya kolobaka la mte ba tu ebele ba kufa basonga ka ndengo wana est-ce que komi o comprend les solo oya ke baka kolia bilialia na ndako ya bato ata muto yebi e muto nterebo o to kuta na restaurant to lia sala boye sala ka attention muto o mona kala a invité bokele na restaurant o ko ba bien grand note tout le monde a eu 5, 10, 15 ans. Tu as eu gentillesse. Est-ce que tu as été plein moyen de vérifier? Est-ce que c'est que bien? Les solutions Lelo et Suki Awa. Merci à Chris Larise Pelende, réalisateur de l'émission Oyo. Yena assistante na Winnie Larise Pelende. Merci à Claudine Larise Pelende. De l'autre côté, un script kuna. Merci à Mamari Naoumbi Larise Pelende. La femme à la taille d'une tige spaghetti, ni courbure, ni virage. Avec la coordination, il y a émission, il y a Lilo. Merci à Benoît Biso, merci à Michael Josh, et à chaque fois, ce que vous avez sur la bêta, Benga Biso, ce que vous avez comme tout ça matin déco, Tike la Biso audio na yo, voice, Toko Kayango, Toko bêta li solo, Kaka Nengo Lito Beta Yango. Est-ce que comme c'est que bien? Allez, portez-vous bien, santé de faire à tous. Chap chap! Et tchara!